compliqué là de nous comprendre voilà. Alors papa, j'espère que tu vas bien sikoyo. C'est bon. Ok, on a so bien problème au quoi bapel les a ebelé bana poto musu baso benga. Na sore ko répondre ye maman to ya manano bapel, je vais répondre. Ok, tu vas répondre. Allô? Ok, papa yamba kuna. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, papa. Maman, m'a dit c'est un peu voir. Soit na kata yo, bito tozana mambebele. Je dis bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Obengeli biso na mboka nini, s'il vous plaît. Mboka Paris, papa. Ok. Olingi zamba salilo nini tozan direct. Zamba sa biloko kama papa na libala na makapa bana. Mama nazoka bien mungongo na ote olobi nzamba salilo nini. Nalobi na biboye papa nzambe asalila nga biloko akokamwa na libala na nga na makambo mwana. Omoni tango ozobenga basala nzambe il faut kozala na précision eloko nini ozobengela mosala nzambe. Non on ne blague pas tous en direct tous sala musala nzambe. Nous ne sommes pas là pour blaguer ma soeur. Est-ce que yoza na libala pono ebisangara sambela pono mambo libala na mwana? Est-ce que yoza na kati libala? Yo ndengo sawa naturel c'est d'abord yo moko zepa na yo. Na mobali moko bo vivaka na ye passé pa na ye. Bokuta na kande bosali kindumba bokabwani. Aza mobali na yo te. Et puis boboti mwana na kindumba mwana ngwaza na 3 ans za otisa zoko koloba te. Makambo na zoba solo to lokuta. Eza solo papa. Siko ozo tutela etolo kaza mobile no ndengeni. Yo na yo kana no mama parce que yada no azayibisa kinga na sakola so eko sakola na kota na muzindo. Mobali bozana ye wana bovanda ndako moko te ya zepa na ye yo zepa na yo. Ya solo to lokuta. Eza solo. Boboti na ye mwana moko mwana ngo komone Jonas. C'est un garçon. Mwana zana 3 ans autis azoko koloba te me mwana botama malambo. Source ya malédiction ngoti lelo boye bakate. Malgré ozo vivre na mobali wana. Na musala place ozo travailler parce que na zomo ozo travailler place moko ne teza hôtel. Parce que je vois d'abord le semaine ozo tanda bambetu du genre net hôtel. Est ça hôtel? Oui, c'est un hôtel. Yes. Je vois c'est là que tu es en train de travailler. Mais chef unabino ya wana obimaganae. A privilégier yo mama makambo ebele. Na yebi kokozanga moyen koloba. A privilégier yo mama makambo ebele. Oza fi moko za netwala makasi mais vie na yo ovandisi yango stable te parce que oza likolo. Oza na mobile yango wana bozo vivre na kindumba. Yo moko na musala place ozali ozo vivre na chef wana. Okati sera to kati mais nazo continuer koloba kaka. Ozo vivre na kindumba, ozo vivre na buzoba. Et puis ozo vraiment et ça passe. Mais papa siko asala nini pona bimanango, c'est ça. Aswa nanu décision à kotika kindumba bakabwana na mobile do ya manano appel. Ozo mona ba appel ndenge zokota ya poto. Papa toza na appel awa, toza pe na appel awa. Déjà mais ba appel yango ozo mona numéro ya poto te. Te toza na mutu na awa na ligne azela muke. Allô ma belle, papa toza. OK. Allô? OK, belle. Allô? Allô Loba. Bonsoir papa. Bonsoir, PC. Bonsoir maman. Papa ngana bengi po nzambe na yo vraiment bikisanga na malade ya kindoki na ndenge na uto yamba yo na yo yoki yo ndengo o sali mwa pe. Yo yebi neni ni keza malade ya kindoki. Pona yoka keloko etambola ngana nzoto mais malade mona na ate. Eloko aliboso nanu yo za mosali ya nzambe. Amen. Tu es une servante de Dieu, confirmée Nengozawana. Amen. C'est pourquoi ça arrive des fois Nzamba la kisako makambo même na kati ya bandoto na yo. Amen.
Le Seigneur me dit okokufaka liwa maboko batute parce que nazomona na 2014 orata liwa le 20 mars ya 2014. Amen. Zamba épargna yo longolo na liwa na ane wana makambo nazolo basolo to lokuta. Ya solo. Et puis na moment nazolo bao tu es trop combattu et poursuivi dans le monde spirituel. C'est ça. Parce que souci oh masakala bashanda raba subra shinda raba sete na somo na même na katsa molimo moment na zolo bao ba utiliser mutu moko abwa keloma ya ebembe pone memo na katsa paralysie. Mais samba soebisanga ekosala mate na kombo na Yesu. Amen. Parce que ça moi si moko zalaka na bolingo ya batu osunga batu ebele po osunga batu ebele mais reconnaissance ezate. Amen. C'est ça. Mais loko moko na zongo na kati na yo okoma na déception ya basala nzambe. Parce que ça na ba réalité mususu eleka oyo ndimaka te. Le Seigneur me dit bosana le passé nyonso. Parce que na somo na porte asikezo fonga maliboso na yo. Le Seigneur va te bénir et il va confondre tes ennemis. Simba place ozo sa otantaka biloko ozo tambulo na sambela pona yo. Amen. Merci papa. Na Yesu. Na libera oso ya guérison. Na commanda na nguya nyoso ténèbres. Ya libera soto na yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Toyamba ndeko mususu awa. Oui, allô? Que Dieu te bénisse. Allô, papa. Allô, maman, tozali en direct. Ozolanda biso. Bonsoir, ozolanda biso en direct. Oui, papa. Yes. Obengeli biso na mboka nini? Canada. Ozala Canada. Marabasata. Oui, papa. Olingisa basa lelo nini? Zela kasi zela tourne zela. 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 Na Nzambe depuis na ya Canada papa musala na voiture. Zamba zolo belanga boy mama. Okenda Canada depuis 2011. C'était le 2 il y a mois de décembre. Oui papa. Nokenda Canada ya solo. Ya solo papa ya mon. Et puis okenda Canada façon kendela Canada c'est un miracle. Parce que na niveau ya Kinshasa, le Seigneur me dit ozalaki na vie ya Kindumba, c'est-à-dire bandi ko sala ba copie ya Kindumba, bazo solliciter yo et pas ba mindele, ba teki et pas ba patron, ndo kutana na mundele moko. Mundele wana yo oyibaka mundele wana mbongo. Mbongo wana ezalaka $37,000. À partir ya mbongo wana obime ndo kima nango kenda Brésil, à partir ya Brésil ndo lukalo lengi ya okende Canada. Ya solo to lokuta. Ya solo papa na ya solo vraiment. Et puis dengo zawana. Zamba zozongi sangana 2009. Ozwaka zemi. Ezemi wana ezalaka ya pasteur moko komba pasteur wana Timothée. Aza na église na Njili na quartier 7. Oui papa. Oui papa. Ezemi wana bolongola na pasteur wana 4 zemi. Et puis ti lelo pasteur wana dans l'église. Oui, papa. Est-ce que je peux entrer dans la profondeur? Depuis l'ongola, c'est mon attile, les gens qu'on doit imiter. Oh my God. Connexion. Tozo yoka bien. Connexion, katito de la connexion. Donc. Et pas naïe. Eh. Oh my God. Papa, continue à émission. Ah? Zamba totali sanga maser so ko landango émission à partir ya jour wana ti lelo ko kaso concevoir te et puis na Canada place oza na mobali moko bozo vivre naye mobali wana utape ko kabola na mwasi na koza ko bota sepeli na yo mais alobelo ava honorer fo yo botela ye et jusque maintenant yo da sur ko kozwa zemite et puis ta vie est compliquée. Depuis que nous sommes musala malonga na Canada, c'est tout un problème. Tu es en train de vivre vie moko complication, oso comprendre et ça ni ne zo komelo na vie. Le Seigneur me dit ma fille, fais tout tu m'appelles. Benanga sala nyonso to solo. Sko makambo boye mama la damnese na ba webisa mutu sala offrande na bimi faux prophète. Prophétise homme de Dieu.
Papa tozana mutu na ligne awa. Masakala bashaya baseterege. Bonsoir. Lozoro brocheka rabasaya. Allô? Allô? Ezosala beko so mutu abengi kuno yambi papa. Awa azosala beko. Na kati na ngai. Batu bazobenga benga. Yamba kuna zela nazwi mutu awa. Mais papa mama lobate. Allô? Allô la danoise. Oui, allô, tozo yoka. Ngala bengi po prophète a prié pour nanga pour na problème na mukongo makasi. Et puis naza besoin prophétie. Merci. Ejo azo yoka. Osali erreur ya kosenga prophétie. Basenga la prophétie te. Siko mutu moko akomi awa lokuta prophète. Sikoyo mambato babenge pa na yo na prophétiser bango. C'est-à-dire yo po yokai na bango. Na kosani kolongola ngo ngam tu na tie na sina bloqué. Aho pe malisuke. Kotanga no itena kana bosande kolongola ngo na tableau. Papa nalobi azokaka mukongo pasi so to prier po na eka po na ba douleur. Mama simba mukongo na yo. Simba mukongo. Nasimbi baba. Na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Baba Mungu wa majeshi, Mungu wa miujiza. Ninalibere nguvu ya uponaji. Kwa jina la Yesu Kristo de Nazareth. Pokea nguvu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Yes. Mama. Papa. Semaine passée, mercredi, olota kinini. Taki batu ba bundisa ngabe bazaki bana mike. Baba na kundu na mike bele. Menga na benga ki yo puya ki ponanga. Na yebisa ki oke nazo voyager. Après ta émission nazo voyager na lali na buto bondela ki mamoto na zo na téléphone na bi allo papa. Obi nanga o prier ponanga ba moko lobi nazo baby sa puissance nyo pabe ko telema na nzela na yo. Oyo nyoso moko te za likolo na o baby sa ki nyoso na butu na zo dernier des menaces. Batu bakoti na ndako ba ye ba secret wana na pona za ko na kishasa ba secret place za zaki me bana ngo ya mike na kati musicien moko boye profane mais na otiki na oyenga ona ya kombo iyo mo papa tona kono bananga na kotanga kombo tanga na yo bazolo bandoto lobaki mama tanga tina suka batu bazebele na yeko mona na kata ndoto ana na yeko mona fabricas ayelinga basode bele menga na oka muzika mukilite na oka muzika ndenge yo yeba ike za fabricas oyeba kindeni ndoto na lotaki ya mwana menace na zoti ya mwana. Est-ce que na lobi bo tango lotaki oyebisaki ngana jour olotaki? Je suis un prophète ndomoli na pesio na date na jour. Nzamba zwebisanga boyi. Nzamba longolinga mokolo wana. Bitumba no eza bitumba ya famille baluka yo mingi baboma yo me barata yo. Oui. Yoka. Zala kimia. Eloko ebikisaka yo. Eza makambo malamu yo salaka. Au plupart ya batu babundisa ko na famille na yo sungaka bango po soutenaka bango. Amen, oui. C'est pourquoi ça na jour moko lala olota nyoka. Osituka obanga butu mobimbo komprenaka te ya solo tolokuta. Oui, Mama obengi nga na telefone ngate na telefone na journaliste zala clair ya solo tolokuta makambo nazo sako. Prophétise, homme de Dieu. C'est la vérité. Olobi? La sala kango esprit pour na mona eso na benyo na numéro yo za lokola ngana yebi numéro wana yango lobi. Mena na parce que na minga to yeba tek zanga. Zamba lingi yo mingi mama. Tika pe ba je yo pe. Ah. Zamba lingi yo mingi ya kosakana te. Benganga prémission to solola. Tika zamba pambola. Merci maman. Merci papa, amen. Merci. Ah maman. Oh mama kambango papa. Mama pasteur. Mama pasteur. Oh mama pasteur te papa pardon.
Naka mosala nzambe. Allô papa toyambi ndeko. Allô la Domias, bonsoir. Non, c'est là la Yambakoto, s'il vous plaît. Zela. Allô? Zela yamba côté na ete bongo. Tokata te. Oui, shalom. Appelle les photos et belé partout, tous les deux téléphones. Allô, papa? Oui, ça va, papa Jacques. Papa Jacques na Brésil. Oui, papa. Pardon. 10 minutes. Papa Jacques, on va Bimawa. Brésil. Na Brésil, olingi papa Jacques basale lonzamba saloni. Elle est l'équipe. Bakomo benga tina na téléphone nga nazo sala live. Kuna bazo benga na dezo. Olobi boni papa. Makambo na ngezo simba. Ba conteneur na biloko utaki na tibo ezokoma te. Pour faire des choses on a prié de façon que biloko komela na mtunza. Na lelo na toko vraiment simba makas na bingiro. Papa yokane bisayo. Zamba lingi yo mingi, c'est oui, pourquoi akelaka yo étoile ya bozui. Amen. Obanjo so mbongo lelo te. C'est depuis longtemps. Ok. Mais yo mokondo mibomi. Est-ce que vous se rappelez na Kinshasa? Ok. Ozo se rappeler na Kinshasa. Eza na pasteur moko na kotanga kombo te. Je vois dans mon esprit pasteur wana baza parmi ba pasteur o ba travaille na pasteur Moïse Mbie. Mais ba uti kobima. Baza sous pembeni ya pasteur Mbia te. Na kotanga kombo te. Est-ce que zo yeba ke obotola pasteur wana mwasi? Oh, prophète. Papa. Nzambe no ayokela na mama papa. Nzambe na alimbisaka papa. Yo bieza solo mtu na nzambe. Yo sali mwana ya cité Bethel ya Makila yo. Mais tu as fait ça. Oui. Papa, et puis mon sala nzamana à laquelle yo mabe aloba yo ko vivre. Oh. Tu avais beaucoup d'argent. Quand j'ai dit beaucoup d'argent, tu avais pour le moment tu es par terre. Oh, tu es niveau na yo te. Oui papa, eza bongo papa. C'est une malédiction qui est en train de te détruire. Batu base bele bazo benga. Sala nyonso après mission benganga na sambela pona yo. C'est important. Batu bazo benga triple maman danaise soki danoise. Chaîne allô? Chaîne na yo batu bazo benga terrible. Kasi na tozwa awa voilà pe papa tozwa mutu moko awa bongo tozala ka ping pong. Awa nazana mutu azoloba siko. Allô ma sœur. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Papa Zoyoka, loba mo makasi. Oui, bonsoir. Nani, nazana préoccupation moko. Bible lobi na biso. Ozoka papa. Ozoka Allô ba. Aoyoka. Loba. Apôtre Paul a encouragé l'église et aspirer à la prophétie. Parce que prophétie normalement ils ont été bananzambe ils ont orienté bango. Maintenant, batunyo nzamba kela ba bana ya nzambe te. Batunyo nzamba kela bazali bikela mu ya nzambe mais bazaba na ya nzambe te. Siko prophète, comment on est un prophète nani? Moïse, papa pone que ngana za prophète, ngana za apôtre. Az apôtre Moïse. Apôtre Moïse a yé alobi a ko représenter nzambe n'est-ce pas? Maintenant, so batu ba dengié, ba yebi nzambe te, ba ko tunaye, au lieu d'être bango nzambe ya bandi ko condamner bango. Parce que le Seigneur, quand il a dit à Moïse, va libérer mon peuple, Dieu n'a pas dit à Moïse, va condamner mon peuple.
soki moto aye kotuna likambo yo olingi koyebisa ye liyebisa ye na malembe na malamu na bolingo nyonso pour que moto wana alanda nzela ya nzambe parce que si tu viens obandi kokondane kolakisa misabi nde nini moto wana akolanda nzambe. Ça c'est ça ma question, parce que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, nous sommes tous créatures de Dieu. Ça c'est ma question. Nani pour apporter à répondre ngai. Merci. Les sikoyo toza na tanga prophétie yo ko poser question. Non, on va l'aider. On va l'aider. Okay. Voilà. Tozo sungaye. Non, kata déjà na sungaye. OK. Yo kata téléphone na télévision. Alobi, un homme de Dieu est venu et tu ne peux pas condamner, oui. Appelle cet exemple à Moïse. Mais exemple déjà Moïse, ça hors Bible. Parce que Moïse, c'est Moïse qui a amené la loi. Porteur de la loi, c'est Moïse. Moïse a marché avec la loi. Moïse a marché avec la condamnation. La loi, c'est une condamnation. Moïse a tamboli la loi. C'est-à-dire, moi, je ne condamne pas une personne. Quand je donne la prophétie, parce que tango ya eri boso mosala nzab. Il fallait la vérité à la vie na ye atambola. Mais ya bombi ba vérité na ye aya luka prophétie luka na sambela pona ye. Comment yo sa na poto, je donne exemple. Oza na pota na lokolo. Pota wana eza na salité na bosoto. Mais yo ye pa munganga, pora munganga za kisi acha na pota, soki asukoli na pota te. Et tango basukola ka pota basukola kango na alcool. Alcool, voilà. Il faut te parler des choses qui vont te choquer. La vérité, na yo salo passe pour nos dika. Pour nos dika. Ok, papa, à comprendre, na to continuer na ba o baza na besoin. O ya Monica zane na besoin ya prophétie te okay na yo. Parce que baninga ba ezo sunga. Bandeko tozo sotan pasi pamba te. Oyo bayebi connaissance. Allô madame, Hollande a en direct. Toza en direct, hein? Toza en direct, ndeko abengi biso. Oui, allô maman. Ngala tuna, pona makambo, pona Marie Pauline. Na tuna la famille na biso do, because kopela na itina ngote. Na ipona tuna ngana iba. Alors bana nyuso kubela papa moko basobenga nga koto bobe s'il vous plaît bobenga koto te mama toza na étape ya ba question wana te problème ezali ke na famille outi eza na bondoki pe na ba réclamation moko ya sorcellerie yo raté liwa pendant 4 fois soki nzambe tembele yo sokufa kala oyebaka ngo te nyonso ezoleka wana eza va mopepe koluko yeba te awa toza na posa bato baza na posa prophétie bien prière makambo koyeba wana obengi biso après toza na posa bato baza na posa de botika kobenga koto yo baza eti boye ndenge nini vraiment bolimbisi ndeko na biso aza na musala aza na posa prière tokolekisa ye mpo naza na musala alo bandeko toyoka yo alo ekati bino mpe bozobenga na banoni bakobandelela o ndeni bon oui. Allô, bonsoir. Bonsoir maman Ladana, s'il te plaît. Oza déjà en ligne azoyoka yo papa loba. Bonsoir papa, na bengi ka soko ko na prière. Les trois téléphones m'appellent les soko. Papa bazoyoka yo asengi pa mazo senga loba bandela. Na prière, cause la vague, ça là na précision. Prière sur quoi? Tenabengi tambe asunga côté ya VIP. Ba blocage eleki. OK. Yawande na bengi papa ko sunga na prière. OK. Ozala musala? Te eza yete ozala musala yete wana mutu mususu. Mama fuka ma place ozola dabiso. Amen papa. Nafukami. Avant sambela pono zamba zoe bisanga, ça fait 3 fois nzamba révélé yo bitumba vi na yo. OK. Mais tu n'arrives pas à comprendre le langage de Dieu dans ta vie.
Ok. Le Seigneur me dit qu'il faut beaucoup prier parce que c'est un événement moko ya mabe ekoleka na kati ya ndako na yo. Na écart ya 1 mois et demi. Événement wana ekozala événement moko ekomema liwa. C'est pourquoi na ba semaine uto leka eza na jour moko lotaka ndoto me souffre. Ok. Eza un événement moko diable asa bongise leka na kati ya ndako na yo. Il faut osambela makasi. Je vais te dire, il y a des choses que je ne vais pas parler ici. Mais ce qu'on a bien mais papa numéro on est au check et bungi bijou Baso benga ngo te zomona na te. bijou lobi na ngala Mama to sambela nanu. Na kombo na Yesu nzambe na bomoi. Nyonso diabolique. Weso souffle na kati ya ndako na. Tosala na kombo na Yesu. Yamba miracle au nom de Jésus. Amen. Amen. Obenga ngai après mission do solola. Na naso pesa numéro ezali plus 243 82 79 71 400 botika kobenga kotoyo. Mama na moni botika kotoyo. Papa tika na ko yamba bango tozo mi balé côté nanga pito silisi. Ekokata kotoyo. Côté na bango ba osala désordre kuna. Nazoka suso tala ndenge bapele ekati so nazoka suso. Tika na bosa na bango. Kata. Ko kata te papa yamba mi balé awa pa na biso pito silisi. Allô mami, bazo yoka yo. Loba makasi. Dimne volume pas noté. Ouais, bonsoir. Bonsoir maman. Bonsoir Danoise. Oui, bonsoir. Tozo yokayo. Nangika na tuna pasta. Soka kokosambela pona ngai parce que banana bota mwana moko ti lelo mabote eyaka lisute. Allô? Allô, bit. Oyoki ete. Attendez, est-ce que batango ko zama biloko ba ete? Dimine volume koto zo yokela ngai. Mama, est-ce que ozana ndako? Ozana Loba. Na lobi la Danoise. Alobi bo. Loba. Ozolo bana mosai na yoki mwa lobi ozako. Atuni so ozana ndako. Oui. Zwa une affaire, rapidement. Poza lokola ngana zali ana mai. Maman pote. Oui papa. Si maman yana to sabela. Na kombo na Yesu nzamba bomoi. La Bible me dit au commencement de la création, l'esprit de l'Éternel mouvait sur les eaux. Je déclare en qualité d'un apôtre ouen de l'Éternel. Mayo Simeone yamba miracle yamba bikamu. Na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Amen. Maman. Oui. Melama yuana. Après mission benganga. Naza na service la kosalela yo okosanza biloko me biloko wana okosanza o filme yango tango tokuta na vendredi marche wana otinda yango ezala biloko moko ekobima na kati ya libumu na yo epuis na kolobela yo nani atiaki yo biloko wana c'est déjà 20h41 il faut nabima nasonge epa na nga parce que depuis nasilisaki culte que le Seigneur vous bénisse. Merci papa, merci. Voilà. Bon,